atala komona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'agit de Kalam. Ça va d'abord débat qui te sert sur ça, qui te boucle là. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua Billy totombeli longonya. Yo nzete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka pona kate. Mbote mingi na baladi FM TV na ye moko le descendant prophète Kimbangu. Na yebisaka bino ke nazaka nga moko. Après 3 personnes wana na kotanga bakombote toza awa précisément na route bypass. Derrière nga bo mona bevenema. Banda tongo je kokwa zalaki awa na otuna me ba misu baza wapi. Depuis 5h du matin azala na terrain. Gouv vice azalaki awa. Mais nazoe baté babuku mesi ya makala ba ye déjà ya lemba bazawa yanga ba desila azo komada sur le terrain mais par rapport tokocha micro population kotoba mekempe ko peselela comment accident o esalami to esandu esalami nazanga moko te na ye moko na tambola na le grand cameraman ya mbish o ya tonda engambe do lourd aza toujours présent na biso longo FM TV na ye moko le descendant Azo sala misala ezo monana tosangisa maboko fondation kendeli boso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua. Mokubo wa Mogini. Bote mama. Mote papa na ngai. Komo nani? Komo na ngai mama Mireille. Mama Miro vadika nzinga wa. Wana vani nzinga tempo la teka kanela teka na wenza wana wenza mvondo na se. Okoka ko expliquer biso incendie salami ngeni. Bon incendie salami na mona ite na yeka na batongo vers 5h na moni boye mendezo sala pasi. Pasi na biso zo sala pona nini? Mituka il faut reverfera mituka minene avant ko bima il faut besala ba incréter na ba bongisa ba mituka na bango pona ko bima batalaka. Bo eza pasi mituka eza la mpane bozo linga botika ngo bima na nzela po ya osala ba esandi. Bato la société ba mituka minene faut bolandela bango avant mituka bima na nzela faut ezala bien donc ba bongisa ngo bien za makamne soto ebele. Soki ba courant la bota na ba singa courant ndenge ezali. Soki toucher ki courant mais bato nga ba kufa ebele. Ozomona nga na sengi na papa Jekoko. Ba nyonso zo sala boponi mu prince comme mukie. Ba éliminer ba biloko. Tangu Jekoko banda ko longola bino banda ko linga te. Neti normalement neti mutu loko o azama yele tende akoko sama kama bonga ko vanda. Neti loko la biso nga nazaki awa. Na lungwe place. Comment bomona? Événement donc dans danger. Jekoko za depuis 4h du matin. Tozala pembeni. Depuis 4h Jekoko komaki wana ebite ba misu baza wapi? Carton rouge na jaune les alliés non pesa na ebite na pesa nani mama continue faute bato yo pesa mitino babuka babukite landela bango babuka tangu Jekoko malembe mama tangu Jekoko azolongola bino wa me bino ne mutu makasi okozwa na carton rouge par rapport à biso ba bino bozo sala lungwa to kotina wenda mvondo na kosenga papa Jekoko to ngela so nini o wenze na kata wenda so to zana wenze te to tekaka na se pona ni ba messe zate. Papa soko tongi wenze na biso te ba mesa. Hotel biso na kosomba na moins cher. Tant na $3 bien na $2. Mutuna mutasobi parti na ya zote ko komona biso boyete. Très bien, très bien. Papa sala biso boyeto za na mesa te na wenze. Très bien. Wenza ngaba mobima weza ko wenza munene me ba mesa zate. OK, ça va. Bazo pesa nga information que depuis 2h du matin Jekoko azala kiao. 2h. Donc tiki moi si na mbetu na bana. Donc allez-y comprendre yaka pusana. Mbote ndeko. Mbote journaliste. Ngai komona ngai monsieur Cédric Okitalo Chimalo Sokola, président de Jeunesse Congo ma patrie, au Asali aide humanitaire lelo
Yonde muto sungi batutu. Bakonzi bazalaki awa. Bakonzi bazalaki awa. Bon na butu wana, ils une vie émotion na makamdi nzao salama. Fallait pas vraiment que cibler côté là déjà ba condition bazawa. OK. To lukana to évacuer bateau bazaki en vie. Très bien. On a monaki, to memaki na bandeko na hôpital Pax bazaki 5, ba brûlure moko très grave. Très grave ton lo banayo. Exemple na pas si ko va vivre les choses. Néango to mekaye ko sunga ko koma na Pax munganga wa yambaki biso docteur en place. Ay ko lo bakato évacuer to lukana ni to mema ba na mama emo. Nde na makasi na ngamo na koka kozata na 50 francs. Ba mamoka lokole za bato bazika kesa bato ba tekaka ba ka koteka na convoyeur na gérant ya mutuka oyo parce que le chauffeur biso do mona ke ndenga zo kima. Donc yo moni chauffeur ndenga zo kima. Ti moto ane banyo beka. Biso to moni yango. Alors ndete aki kokoma na évacuer des maman ba kende mama ye mona cotisation ya bato bazalaki wana. Basangisi mwa mbongo nde totindaki ya mibale ezali na papa moko apesaki numéro ya ndeko na ye nde na bengaki nde na tie crédit na tie na bengi ndeko na ye alobi bosunga nga bo mema ye na mama yemo nde to memaki eti na mama yemo. OK. Ko koma to na mama yemo nde na ye ko benga bourgmestre ya commune na Lemba na zwaki numéro epa ya commandant en place moko major nde apesenga numéro na ye pour ki asunga biso ya ko évacuer ba corps mususu wana. Et le bourgmestre a assuré qu'il et à mon arrivée, il y a commune à Lemba. Il est déjà présent. D'ailleurs, le vice-gouverneur Azan Anzila Azoya à 5h du matin déjà à quitter Kinda. 5h déjà, vice-gouverneur. Mais à 3h déjà, le bourgmestre à Lemba à Zalaki. Très bien. Donc nous avons un vice-gouverneur modèle au Nazelara Lobby à Zalata titulaire. Zela Nanou, Zela, à quoi Maga Ernini? Depuis 5h du matin, donc 4h moins. Donc 5h moins, donc 4h de 5h. Ok, on a vu ça comme le vice-gouverneur Azaki déjà Awa pour voir la situation dégradable qui est sur le lieu. Ok, ça va. Moi, Liloba? Oui, Liloba Zali. Tout ça, Naboye. C'est présenté comme on a dit. Comme on a dit, M. Papi. Ozara Mouvandi a pemeni. Talaka Kuna. Très bien. Yo moni événement salami. Oui, événement salami. Et là, on a dit Loba. On a par rapport au gouverneur Tangayaka à Pononsoa. Décision azwaka apona buka ba maison. Azwaka buka ba maison oyo kaka biso moko ba maman toteka bateka awa bamona ngo mabe. Très bien. Soki azwaka décision abuka awa mais sandio le salami lelo bandeko nanga o baza ba peuple congolais ba ba kufate. Comme c'est vu que biso to boyaki babuka te lelo tala résultat o ekomi. Soki ba maison babukaka mais lelo yo esandio makasi benge salemate. En tout cas pana ngai na osenga la gouvernement ba otala na sika o pala ngai ba décision bazwaki ba babuka ka ba maison nyonso tout ba bando buka malembe tant bando buka bino ka batali boso ko finga je koko na oya ye kasi yango yo résultat yango yo conseil ni no koka ko pesa na ba mama o bazanzinga ba o batekaka awa. Bon par rapport na ba mama na biso bazoluka je koko nde ba sa réclamation ba lukata moyen ba sa la bango wenze basa la place na bango ba pesa bango place ko batika nzela nyoso pesa manque à gouvernement ba ko kosa sa besoin makama charge té basi en place o te ke zate mais yango mondi ke baso ya ko bimati na katsa na prince. Très bien. Sous que ezali ke ba ya pour na solution ba maison bazaki ba buka maison batika nzela. Donc yo za d'accord awa na rompo fo ba balaye ba buka. Na za d'accord. Na d'accord nango. Na za d'accord na yango. Bango nde babomi nzela oyo. Awa image oyo toko garda ngo po lobi te boko c'est la jekoko makam. Non, kasi bandeko bakufi. OK. Maman baza bamoni bandeko nde bakufi. Maman comment déclarer? Kaka bango wana ba maman akufi. Maman moko uti kokufa awa ayaki kozwa saki nguba na saki ya makala. Abendi saki ya liboso, abikisi saki ya liboso. Tanga yo kozwa saki ya mibale kure kangiye. Très bien. Nde memi mama na liwa. Po nini anda kowelela saki. Likola saki ya nguba to saki ya makala, mama kei akufi mais makala ngo pe etikali. Ça va moi liloba susu ndeko. Mbote. Mbote papa. To mona kyo banda tongo zawa moi contribution ezali na liloba na yo. Liloba langeza boy. Na mokonzi Jekoko banda tongo aya watiki mbeto na bana na aya. C'est que musala sala ka sala ka musala ya bien. To moni te no ba musuku tu bayana ba reta mo tanga kombo ezate. Otanga tendengeni o eza le peuple s'exprime. Otangi na yo kombo. Même ata ko mesa makala aya reta yanga ba to moni ete ndenge za awa
balabala oyo biso nga na chauffeur balabala oyo ezali kosala te ntango balingi badevie ndenge ozomona te ke non accident oyo esalami ya motu ya nalobi boye balongola bamaison nyonso tu oyo eza pembeni awa tala do yoza malembe yoza d'accord ke bamaison nyonso eza awa babala yango po mbala nsima bato bene koyaki bene koyaki mbala nsima ebomi bato ebele ti lelo toza na susi ya bato wana meta lelo lisusu na badepo makala oyo nyonso tu basayela bango wenze kuna na sepeli na mokonzi ya mboka na oyo asali Chekoko eloko asali asala boye nzamba pambola awumisa ye awumela merci papa ça va zela lano malembe ouais bakisa comment nani ya liboso komona ngai Angela Mwanda vungika papi aza élément ya sapeur pompier ya corps ya national oyo ezokambama na général Mutombo Chinyama Moïse tango événement wana ezosalama ngai nazalaki na matanga mpo eza quartier na ngai très bien événement ezosalama mutuke uti na likolo kuna mais apetreki contrôle pine moko atiaki na kati ya terrasse akanisaki yango eza mabele ntango na charge wana mutuka eke ebeti kano na kati ya mire ebeti bamere oyo bazali mpanzila moye bazwa makasi obima ezalaki te bamere oyo bakangami na kati en tant que moi police sandi naza na kati ya quartier nabimaki nakutani na capitaine mal à l'aise tosali musala ya kosauve élément moko ya mwana moko azalaki na kati ya maison ya batelefone wana mwana azobeta porte azokanga au secours ti azobima wana donc azalaki déjà akomi ya kobela donc c'est-à-dire ma ezobima mutoki ezobima totali na capitaine tobito tufa tosauve nani élément oyo mwana oyo tozima babaya tobandi kobeta na porte beti na porte en tout cas capitaine mal à l'aise il a fait grand travail bendi mwana wana tobimisi to rapide to memiemba una kati na kati nini ya hôpital mais na osenga selon mboka biso ndenge zotambola tomona papa mokonzi na biso azomema biso lolenge moko ya bamindele mboka ezotambola ndenge moko bamindele bamakambo ya mona na poto yango ezokomi osalema awa le poste essentiel baorganize biso police esandi et c'est très important mpona kokengela biloko ya population mpe mpona kokengela biloko ya gouvernement. Alors pour la police esandi eza trois corps wana eza na corps provincial eza na corps national mais toujours senga eza la corps moko des autres te la kati na bakondi mais le corps eza dirigé ça reconnaît ça corps national ezo kama bala général Chinyama Mutombo Moïse yende mtasimbi corps wana ezo senga kaka azela rete ya gouvernement mboka si ba accorder bazwa moyen ya koorganiser peuple ya batu wana po basimba likonzi ya mboka police esandi eza likonzi ya mboka mpona esuki mpe awa te tozala bazambe ebele baparke virunga tozala bikambo ebele ezosenga mpona koprotege yango. Ça va, merci beaucoup. Mbote papa. Mbote. Comment nani? Kombo nanga Jérémy Lumbe. Monsieur Lumbe. Oui. Toza awa, je crois que okoka ko expliquer biso comment incendie salami. Incendie salami ezaka camion oyo ya mazuti et tout ayi remorque mon tant que tout remorque on ande sali balance likolo moko edindi na kata terrasse. Tango dindi na kata terrasse tellement elalela ki basinga ya courant wana nde provoquer incendie. Mais camion wana ezasko omoni avant camion bima il faut balukaka ko sala ngo technique kolingaka ba mécanicien balandela mutuka bayeba frein ezandenge ni na voyage ni balandela ngo eza pena frein esala bien te nde omoni a tout tire remorque mususu nde balancer boakie nde basinga courant et provoquer incendie mais incendie wana ezaki depuis des heures eloko makasi nga na kosenga omoni biso awa na komponga ba wenze ya malonga ezate bokonza malonga ezate wenza malonga ezate pour mais ba pekisaka bino botekaka tout autour ya awa mu pembeni ya makadam omoni siko ti ba mama ba oluka koteka pembeni na makadam c'est parce que omoni l'état zangi ba moyen l'état kozwa charge ya kosomba mama pango eza aux environs awa presque po ba mapango bakosomba aux environs nde basali yango wenze mais ba mesa bakosala na kati ya wenze bachango na ba presse abordable par rapport ya ba maman na ba papa na ba jeune garçon o bakolinga lokola bazwa mo espace na ye abandoluka mbongo aluka ngo na primo eza abordable et puis peut-être ape na fond ya malonga te mais azana na posa osama bete mana posa débrouiller na mwa muki azana ngo baluka lango po vimba na ebite
soki bango bako comprendre que ba mapango ils ont aux environs faut l'état somba mais tant ba wanda ko buka buka bo telemela ki je koko bo bandi ko pesa na habite so ko moni bo bandi obengeli susu gentini bo zo mona te que no bo kwei ka na sa makolo na bango bon moni je koko a sala musala mibeko moni l'état ba telemela ngote o comprendre wana l'état nde atindi eza yetin OK tangu ye batindi ye face à la musala musala na ye akosala on seleba norme mais moni l'état zalaka mieux placé pour na koyoka défaut des places tangu ye atindi mutu il faut pas assumer ba argument mo boza la dini par rapport que tangu zui mutu lupango peut-être mutu wana uta kishasa azanga na lupango moko yo zui lupango faut payer moi petit somme d'argent mo boy e ko zala dini akokende soit kingasani soit bibwa soit matete azui moins de demi parcelle na ye abandi ko fanda poneza la moi dini OK Kombo nanga eza monsieur Busisi tonton na lingina loba boye concernant esandi oyo très bien esandi oyo bien sûr na bamboka nyonso besandi esala makana ba pays nyonso tout même na Europe alors oyo bande bandaki na désert je crois que non omoni banda kumususu ndenge ziki na batu pe bakufi na kati kuna tout ça concernant mutuka oyo eyoko tuta na direct na courant elo mususu to kosenga nini na l'état congolais na mboka na biso oyo normalement na otala boto zala pena na basape pompier te bazali mais bawo wana baye baza basaper pompier o ba wuti na hôtel de ville batindi bango baye awa mais na basaper pompier baza organiser na mboka musuno ba Brazza ba Rwanda eza organisé na l'état chaque commune yo loba par rapport ya événement salami par rapport ya événement salami ngana loba boyina commune na poya na monsieur journaliste ce qui va s'appeler pompier bazalaka na mboka mbele moto elingi koma na niko nazo informer que bazali problème ya mutu na eza esalami ndenge nini conseil yo koka ko pesa pe koka ko bakisa maloba nini maloba to ko bakisa kaka eza événement esandi esalami déjà na mboka Congo partout pe salamaka imprudence yangona bazo défendre ko boma yango ko sala yangona letande alongola batu pembeni ya koteka boye pembeni ya boye yango lezo ko causer besandi mais tangu banda ko bengana bino abo telemela ka bango est-ce que ba telemela na l'état ba telemela yete siko faute siko bo pesi na ni raison to pesi l'état raison mais l'état peut to ko pesa faute pour ni potala ki tuluku ya batu oyo soki bazo teka na nzela boye ko zanga ya wenza munene donc pour na yo ko senga ka que l'état eluka ka que espace batonga wenze oui surtout net biso na rompe faut ba net wenze ba kosomba ba mapango nyonso tout très bien ba buki yango l'état atongi awa partir na banda kuna ti awa soka koti bato nyonso tout na kati makamususu ko salama net na prince bo bien mutu ke ko boma bato belete OK Mbote mama. Mbote papa. Comment nani? Abigail. Oza na mono na sako za moteki yo? Nazoteka kwanga na kati ya dépôt. Waki ko somba. Na yaki koteke utaki bako. Donc ça veut dire que événement ezo sale mayo za laki wana. Na komi à 6h moi de moto moi ezate moi ko kaita ta kotenga na za na minute ezalaki te. Ya solo. Moto makasi na ndenge batu bakufa batanda mai na nzela de bando linga kutute mutaka etabo. Bon batu batanda mai na nzela za bato yo ba maman ba ka ko somba biloko ba 4h du matin. Ba misusu ba yaka kozela biloko. Ba misusu ba yaka kosomba. Detu wa uti bakufa wana na avenue wana na wana eza ba balalaka. Ba balalaka. Ba balalaka wa pona kozela biloko. Mais ozomona te que gouverneur a vice gouverneur a pekisa ki binobo te kaka pembeni ya makadam. Ozomona te que sikoyo raison bo pesi siko na gouvernement. Maman. Ngonde papa, l'état a bongisi la biso wenze ya bien. Mais tangu l'état zo benda biso mato, zo benda bino mato ke bote ka na nzela te sikoyo. Bo manomo na kiazo sala mabe. Et to moni sikoyo kiaza na raison. Bolobaka boye. Bino bolobaka kaka boye. Que no l'état za nini aza na raison hein. Siko pesa siko ba mama ba conseil ba o bate kaka pemena na makadam. En tout cas ba papa nanga ba mama nanga bino batu bote kaka nzela. Événement o esalami en tout cas epesa biso nyonso leçon. Toyo kambala oyo toyo kapenza toteka soupe na prince te. OK. Je crois que maman Outso senga zolo baboye que non tous les mamas ba maman nyonso na ba papa nyonso bateka kami panzi ya makadam bo mekempe kolongola nanu ba biloko na bino. Je crois que maman mususu bazaya ka mama. Yaka. Comment nani? Comment
Naomi Mbongo. Tout ça muke. Maman Naomi. Oui. Oza movandi ya koto yo kaka rond-point ngaba. Voilà, na vanda na rond-point ngaba. D'autant événement ezo sale mayo za ki présent. Ouais, j'étais là. Oza ki wana. Sko yo okoka ko expliquer biso pe conseil no koka ko porter pe lilobani okoka ko loba. Conseil ngako pesa ba konza mboka. Bati la biso ba camion instandé à mai na chaque commune. Pour que soki ezalaki na chaque commune ngaki sauver ta mutuka. Oh bande opela moto donc ezo kufa te. Do yo sengi que na chaque commune bati la biso bati la bino mutuka moko. OK. Mais ce qu'on a ba maman bazote kapemeni ya makadam conseil no kolobela bango. Conseil na koloba bon faut ba kota en kata wende parce que kuna en kata wende kuna ba mettre skala vite ba na prince comme ba boy so ezalaki ke salami des gens laisse on ba oteka balinga ba tumba. Mais tango ba bengana bino boyoka te bo fingaka ba konza mboka. Siko moni siko ndenge likambo kweli siko koloba nini? Conseil na pesa maman ba teka pembeni boye faut ba kota na kata wende. Ya boy so ba zika ki don ngo pesa peuple don passe ma case na président de la République. OK. Merci beaucoup maman. Quand kolobela biso yo muto za movandi ya koto yo. Bon, to ngaza des environs koto la za lemba mais to fekata on peut à trop. OK. Et okoka ko expliquer biso comment événement esalami. Bon, ngaza yo kana tongo to monika moto epela. To meki ko se renseigner pa ba camarade moi azalaka. Aipsinga ma moto bande banda 2h du matin. Très bien. 2h wana. Bango gut bali bazol ko moye ba kimia bazo belela samke ba bela secours ezaki vraiment wana te si ba er moko ba 4 heures pour camion incendie yo ya moko wana ebomi mais ezo simba ka te. Alors conseil ko pesa na ba maman bateka ka pembeni ya makadam ba mafi mi batela ka vie eza moko faut ba mi ba ko batela ko longola ba makadam bo eza vraiment risque makasi tala bandeko ne to bungisi bandeko balala la kati ba maison to bungisi bango ka bo. Dans le pays, on conseil pas gouverner à Bisso. Ouais. La bantier incendie, il fallait à chaque commune. Par contre, il y a deux. Ceux qui ont là qui attendent avant bien la commune à Lemba, mais et l'autre est incendie ma casse des comités ici côté. Le coup là anti incendie tout que fait ou ta musique et ya kabo ya moni. Yango tozu babaka ma casse boy. Gouvernement sauf vraiment il faut donc aider population abakisa yango voilà acha makoki de façon que chaque commune bâtir la 2 camions anti incendie pour na ba makamba boy. Très bien. Pour perdre bande ko na biso o balala ki na kati mazo ba kei ba biloko ekei ba bisusu ku bakolo ba maison to ka ku bazala ba hôpitaux to éviter pour 4e mutuka yango zo boma moto zo kufa te éviter so kezani. OK. En tout cas gouvernement ta passe ya ba congolais asunga biso. Merci beaucoup. Merci maman. Je crois que beaucoup de monde en a passé dans mon thème. Awa moya repesa carton exact to repesa nani carton. Na sima mukongo nanga bozo mona lo lengeni bazo sala musala. Passé dans mon thème mingi kolela. Kolala kolamuka ezalaka nongo aptidité. Tangu tolala ka mutatele misanga biso ezalaka nzambe. Passé dans mon thème. Je crois que bomoni lo lenge bandeko ba uti ko expliquer comment événement au salami. Na ko senga toujours na ba chauffeur ba grand car bon respecter era kokota pe era kobimela et avant kotambola faut ko vérifier mutuka na est-ce que freza to frezate selon batuna batwazo pesa ba version na bango que fresila ki na mutuka mutuna mutwaza la version na ye. En tout cas félicitations mingi na vice gouv je koko mulumba depuis 5 heures azalaki na kati nesika musala sali kitoko mais tanga banda ko benda ba mama matoi ba mama ba yinaki ba maman balobaki n'importe quoi et voilà les lois to pesa na raison et to condamner banani ba maman na ngai ba papa na ngai abike moi koko soko luka moi kwa ngapeli pa ezala rappel moi passe mais tangu déjà gouvernement ezo senga na bino ke bo mekempe kolongwa pembeni ya makadam fo bo luka boto saka yango toujours Montréal Kabuya tangu azo beta na kata machine donc ordinateur sima donc moi na mayele beau garçon toujours tendance ya ko mona toujours musika na musala FM toujours présent na ebisaka bino ke arbitre azalaka toujours présent bino moko bomoni ke no si malanga bevenema zo salema musala da sesilaki malgré que bao basi bakufaki ba condoléances na ba famille wana passe na motema trop asazaka moko mbote mingi donc merci mingi na boss na biso Bili Malou wa Cleophas sans ye passe tina kwani kwa matose kitai na terrain bomoni bevenema bomoni lolengani ni population basengi pe bazosenga na gouvernement ke mbongo ezali okokai kosomba ba mapangu tout autour ya awa otongi wenze na ba norme pe o facturer o pesa bango prix ya ba mesa
bon soki ke bosali yango te population d'accident tout le temps et ça un peu moins passe vraiment passe na motema na ba famille oyo bakweli likambu tokotika bino te même na musika ba mes condoléances ba ope bazana bopito o bakei nzambe na lola abatela bino pe ba o batikali to fongola matoi na biso pe to yoka bien que tangu l'état zo beta sete il faut ko yoka merci na Jekoko Mulumba na musala zo sala to mona yango nga personnellement la moni yango yo komi pe nga pe na komi pe bevenema bino mo bolandi bo moni yango merci je crois que to monani mbalasima toleki Janina.